Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Donc, très chers internautes, bienvenue dans l'émission Alelo, Otozolo Bela, toujours actualité. Nazan de Komao, Azal Susua des retours, de Komao et des retours. Le Bela qui Makambia, Félix Tshisekedi, le Baki Waza contre Félix Tshisekedi, Ami Sombela Pau, Ami Kunda et tout ça. Tu vas se faire la guitare, tu vas le Baki va moi commentaire. Alors, on déco Mao Azongi, Lelo, Mbote Ndeko Mao. Mbote Ndeko Nancy. Ndeko Mao. C'est ça qui m'a interviewé pour Félix Tshisekedi. Et ça qui m'a maquillé les mots boy. Balobi, baluba bazotika bisote, bazotika mutute, aloba likabu contre Félix Tshisekedi. Donc ce qu'on va meki ko loba likabu contre Félix, bangonya so basangelio. Sko elo ni photo ça, to kumisa kaka. OK. Pour ma liboso na no oyo na lobaki bato ba mikunda wana. Nazaki na raison na ngai quand même bomona ki ango sikoyo ke nazaki na raison nini nini ke onga na sepeli na ye mais yo zo sepeli na été mais olingi nga na ina payer so lokolo zo sepeli na été soit tu t'en fous au side makambo na yo so ko zo boye ko sala makambo na yo mikunda zo mona na lobaki na ngo clair de zaneti ngi na sepeli na yo na si boye journaliste ya liboso na Australie. Donc mutu mususu ka na Australia bazo ko bisanga ko sepena na cité. Donc na tika yo. Do ami kunda na e. Soit ko yo ka bloka na cité, soit mi kunda ko fa. Ozo mona ngana lo baki na ngama bete. OK, so to qu'est-ce qu'on kamba Félix. OK. Aza déjà wana aza président. Yo so mona na mboka nini? Makambo yo sala makaka na Congo. Congo est na planète mususu, tozalaka na planète mususu, siko toyeko kokita na planète Terre, siko tolingi imposer makambo mususu na planète Terre, OK, président na mboka akoko mape étiquette. Président mboka azana ye wana kaka asala keloko te. Président mboka akoti lelo na pouvoir, il faut qu'il asala makambo nyonso kaka lelo. Donc kaka Congo ne makambo na sala makambo. Kaka na Congo na peut-être tozalaka na planète mususu soki Jupiter soki wapi siko toyeko kita na Terre tolingi imposer makambo to banosa na Jupiter toya ko chango na planète Terre. Yo oza awa Nancy oza quand même branché na makambo belé. Toza awa ngane na Australie awa na 2012. Mais depuis 2012 va changer ba premier ministre combien? Mais au moins, ce problème, il y a Australie, tant on va voter, dans le système australien, tant on va voter ça, on va voter le premier ministre, on va voter les partis. Alors, parti, on est dans un mandat. Ce qui est premier ministre, on a parti, on a parti à voter, à décider, on va changer mon tour. Mais OK. Est-ce que on a coûté beaucoup de sakana? Est-ce que bakota kambala moko na loi moko batia mbala moko bandi action ka les mêmes jours azo prêter seulement? Bon parce que bakota déjà mboka za état moko ya bien. OK. Mais siko na Congo kuna mboka za déjà par terre. Siko muto azoya alinga même biso na niveau oyo ba mboka msona neti ba osalio isa. Po banango ata soko le loi na lelo. Et ko ça ma lelo te e ko zo temps pour nata mutuka ata avion ata fusée pour et qu'une vitesse on a qu'une davana et bandarana zéro. Mais problème est que tant Félix Tshisekedi a côté aza président RDC aza président Balubate donc mututu aza la possibilité de critiquer Félix Tshisekedi aza le droit à critiquer en tant que président de la République. Oui, ko critiquer président hein, ouais. C'est normal mais ko finga président ne il bloque les arts na Congo n'importe qui a kobima mususu pe yo za kutuna caméra mususu pe kana ka laptop so ka téléphone a chewana bandeko ne na zaboye na zolo bo Félix afin to chaka kutu to chang lion te bien le parti soso ya pamba azana bana na ye ya bana uti ko bota yo meka ko so mwana mke kuna mwana tamo ko kuna awsani do elingo lo bani ke do bione bozana bozo protéger Félix Tshisekedi pour ça comment déjà ba mususu bazo protéger bozani ne ozano botima na yo ataza azandoki okoboma ete okosala to aider ya koma bien do ata Félix Tshisekedi ngazana ata sali musala mabe oh mais biso kuto omoni bloko mususu omoni baluba bazolo bazo support Félix
Muluba soka moni erreur neti ngani en sabu so moni Félix ça sali erreur nako biso to mela côté to boka Muluba basaka au sali erreur apambolo ka wana ka Félix bozo mona na sali erreur ko mona penza ki to tie penza libaya oyebi bon oyebi na vie tuna ba soldat boso basala bakenda ba guerre eza mundu ki moko bo mundu nyonso ko beta nango muto akofi normal eza mundu so beti eziote me elongolo bilamba. Ah, bah nous on va s'appeler quoi na ko beta Félix na baite ka moko boy. Kansonda. Té. Na logo na bisera logo moko boy. Attends to zanga mais so na misera bateau bazo finga Félix on a mis ah on suspect ba ko mi bom. Bon point. Oh mais eza logo eza na sensité. To balo lo ba kabila longo. Alongwe. Sigo ba ko mi ho tala zo sala boité. Est-ce que ça na pêche na tire exemple kumba. Mutu kana ko ça na 260 à l'air et qui m'a vitesse non soit là mais et aux autres pays ça monte quoi là balamoko be kenda kana 220 et balakana 0 et maté ce que balingi Félix quand asali ko est-ce que ça le démon karaté démon karaté démon tangela ngana o mabe asali na démon na tangela ngana no ma bien o asali na démon na o bato na bazolo problème est que biso tozane tozolo bela bande ko na biso congolais nyo ça a droit ya ko critiquer Félix c'est que ndenge alingi. En tout cas tous ces pélébiso ba congolais to banda lo kabila longwa. Ba to loko to ba to bazolo bwana yo Félix ayo kaka. Biso tout ma tout bazo mona. Ndambo makambo ko ya malembe. Makamba ko keni yo ndenge za boye ya citizen awa ko kende Congo na zamboka na yo. Mais liboso ezaki ko somba visa. Awa komi ko kende pamba. Pour les bato bakolo balika mwate Félix asali bien. Bazolo bwana te. Likambo ya Félix a sali tout ou a sali libanda aye ko zongi 160 000 dollars. Mais ya on a fait parler à zongi 160 dollars sur combien? Alors est-ce que Nathan Kabila basala ke ba calcul? Ozo mona te mutu ali ko sepelate ta ya Kabila. Est-ce que batuna Kabila yo tambole boyo ya ozoka combien au pesi combien? Tala po on a pris exemple na si. Nazo ba ngote sérieux nazo ba na mutu nyonso. Tango ya Kabila. Et au moment basala ba marche non sala ba sala o basali crève basala moté mais c'est que d'à côté mutuyo ça a commis libre donc basaki na prison à 18 ans enfermé 18 ans au bata un BDT mais Félix à côté to lo baka kutu to yebi ngo papa ye nzalesili na tama Kabila na ya bimar lo bali kamona na yebite na ngana nazomona na misusu ou bien ngana za na 2 misu ba ngo baza misu 4 Pod Félix na la salle de moite ngana zomona ya malamu ya zo mais bango bazomona o bazolo bawana na mona te na monde mobima ndenge na za bonasi na kocha ata lobo na mbokata bula sana na mboka nini baloba pesa na zaka étiquette kaka na Congo dans son mutu ata a lobby likambo o eza contre façon Félix azo gouverner to contre Félix donc yo ko attaquer kaka pour ça balobi peut-être les gambo oyo que Félix asali mabe maintenant na moni kambo ta mabe Félix asali et loko bazoli ngaka Félix akanga Kabila mais c'est quoi droit ni justice à Congo musana ngoni pour ça que Félix loko bazolo kawana que Félix akanga Kabila alana asale ni azana eloko te ko kangela faut ndenge bazana yewana justice ndela makambo Kabila asali nyonso justice ndemo mais justice Félix c'est le chef de l'État. Chef de l'État donc ok ne pose chef de l'État. Ok akanga yena nini. Il faut justice batu. Problème est ça la mande komao. Problème est ça wana biso tozo lebeleza Joseph Kabila ba lo baba kangi parce que ba crime et salama tant Joseph Kabila zaki président. Bien sûr Kabila wana. Ba to landela mutu alandela ba crime oya sala ki baeba oui. Nani aza coupable akangama oui Kabila wana akokangama Kabila wana akokangama ndenge peuple alingi wana mais il faut akangama na ndenge ya bosolo oyibi moyibi soki okuti moyibi alinga kota lopa na ndako na ya kwa ibe loko mais abna na buke loko te soko gangi moyibi akoza na preuve que yo obeleli gaza moyibi asali loko te yo pe ko perdre pe raison na mais kanga ina maboko na eloko Kangé a beaucoup déjà mieux. Vous avez raison. Kabila n'est pas là. Tout qui n'est malembe. Bloko battu bazou le kana. Eko salema, na droiture. Ouais, c'est que oh ma comme diaspora ou y'a le diaspora bazou on ezo yinda mikolo.
côté wana balobaka obi na Congo bien na vie ezaka boye balobaka et pas bato ezali tu ozali kolwa nzete suka na suka okokita biso bakasayen ngai muluba et pas biso balobaka kwa benda ngulu kwa muchi okokita kaka un jour siko biso bakasa biso ba diaspora nazo micha pe na kati nazo pe diaspora et tozo bima to bimi libanda boye kokanisa te awa eza epa biso kokanisa te komi kosa te na cerveau na yiki awa eza epa biso bakola la pe lobby constituant ne bozo mona ba conscient ya Congo na bozo beza ba bakola la pe lobby ba sali ba changer loi ba lobby étranger ça akende pa na bango okoboya bango ba lobby bima okoboya te okokita yango ne toza awa ne place toza diaspora oye zala na eloko ambition moko boye na osala boye na tanga po awa kutu okotanga na yo okofuta après tanga zala na eloko moko boya ya eza na mutu na yo po un jour kanisa un jour kindi na mboka na bino mais toi na ba diaspora bazotanga OK soko tangi osilisi ozi musala awa mais yebaka ke ozana source place outa un jour okokende kuna ata kotambola kuta koloka musala te na akende ko cha misala ngakende ko sala ngam compagnie kuna nazaka déjà bon na Afrique du Sud na business na 5 travailleurs bazo sala ngai donc eza biloko Afrique awa pe nazaki na business na engagé pe batu nazo kata makambo na ngana kende ko sala ngo na Congo po naza déjà na loko mona zui awa donc kende ofongola business na kuna ba congolais ata 5 ata 10 na soki 80 millions wana soki na zui déjà 10 eza part na ngai na 80 millions na zui 10 bazo sala musala ba 500 bakozo par mois yope soko neti nini na yo oyo soko ina ngo Congo kuna ofongoli ya yo ezande eloko Félix azoloba ezateka lobi ba benga na bino na makasi ezateka okende ka po bo tokende tokufa biso nyonso kuna tekende osala eloko moko boye oche ni na yo compagnie na yo eloko na yo moko boye batu baza misala okozo na yo en Australie osema makambo na mususu mais quand même o apporter un plus na mboka na yo bawa bazoboya na si yango batu bazoloba o mawo azofinga o mawo nazofinga mutu te eza mutu oyo amiyela na yene do abosani ke aza na place a uta et puis aye awa bon beta na calcul mutu bazofuta chaque fortnight bazopesa soki 500 soki 600 dollars alali na yena ndako alamuki 2 semaines ba pesa 600 dollars soki aza na mwasi na bana basangisi bakomi na 1500 dollars na fortnight asala te siko mutu abongo yepse zonga na mboka okende ko mboka na bino bonga esa ko zonga ngolo bake ba bazo sa makele ba zonga ba basala te oh na ba bazo sala en Australie azana ambition te un jour asomba lopango azana ambition te un jour asala business na ye aza pe na boule te un jour akena Congo asala loko siko so bazonga mote bozo boma donc aza en l'air ba wana bato wana tobena bango ba fenia zéro ndene lisusu fenia zéro eza mutu oyo abima azana doye azomi kenda kana neti libata ayebi place akolala te do azolala na ye partout akosumba partout donc azani ambition ata moko te gayar zéro fenia zéro oye na mboka bato oza apporter ata eloko moko te na mboka bato okomi kozwa mbongo na bango soki ya social soki senta ligne ovandi pe obosani ele bakomi koloba luka mosala ozoboya baza awa ebele bamosusu okomona mwana mwasi loboko ekomi neti ya mwana mobali mpo nini asalaka akenda kosala bamisala moko boye maboko ekomi neti ya mwana mobali neti ya makapo me mutu abongo bazoyebisa ye tala tanga zonga na mboka na yo sala quelque chose azoboya ozomona eza biloko moko boye tozotikela génération bana na biso nini ndenge naza boye naza bana awa bana nga fo bayeba naza congolais bana nga fo baye papa na ngai atika ata lopango na Congo papa na nga aza na bandeko na ye kuna papa na nga aza na babiloko na ye kuna po awa eza mboka bato po mwana nga jamais akoma premier ministre awa akoma jamais premier ministre na loi na bango eza bongo sikoyo na soki mwana nga limpe akoma pe premier ministre ou bien président de la République o meta na bebsile déjà donc vi na ye pour fois que ne pe na Congo na mboka ya ba parents na ye aza na droit ya nyonso en tant que citoyen ok ndeko mais bon ba
ndeko balobi kaka ke bino botikela bango mpe ntango bakritike mpoza bango Félix Tshisekedi ndenge balingi so bachalwa moko boye na Congo kuna ata ozala libanda ofini président kaka place oza na bakangi oyo bazongisi kuna okende kosamba eza impolitesse yake eza bato moko boye oyo bakolaki papa na ye akobima libanda na pantalon ya madofolo azomona ye azangi respect na papa na ye déjà ne wana akofinga papa na ye akofinga mama na ye bafinga Kabila tofinga Kabila po azaki ndenge tozoloba étranger wana tututu mais oyo aza wana Félix aza papa congolais mama congolaise donc toyebi famille na ye mobimba soko Google awa o Google Félix biographie na ye okoyeba bango toyebi mais sikoyo bango tolingi to imposer wana bakoma wana baza na biographie te histoire na bango toyebi yango bien ndeko no pa ko rejoindre biso lobi po ezo yinda tika ye pa ko intervenir ndeko na kyo lobi na masolo o bon pona ngai makambo ya Félix soit ya président na biso na koloba ke donc to critiquer soka sali musala bien te non pona critique za problème te critique c'est mieux mais tozana des tendances wana mutu moko ta ko boyango tozana batu oyo baza pona lamuka parce que tozala mibale lamuka na cash donc tozana batu oyo baza pona lamuka bazana batu oyo baza pona Félix to pona cash mais eloko eza mabeza nini comme fanatisme na cash to fanatisme na lamuka maintenant bitumbeza et what bitumbeza ce que pas ba fanatique tu vois parce que ceux qui ngai naza fanatique ya Mao donc ata sali mabe na kolinga te baloba mabe na ye soki naza fanatique na yo ata balobi mabe na yo na kolinga te baloba mabe na même osali mabe na kolinga te baloba ke osali mabe. Le problème c'est quoi? Congolais a éveillé bien que 18 ans tu na boloko mutu moti abaniki koloba ko sala makambo to sala bien que ba musu banaki koloba na musika mais na ndenge komi lelo yo opposant à sali meeting na yeme babalekisa na RTNC et salamate. Donc qui veut dire déjà bato bazo luka changement. Moi oh eza déjà moi lumière à changement. Donc démocratie penza ekoti. Fayi lozo kende ya osala makambo na ye tout balakisa ngope na télévision nationale. C'est déjà bon. Bolamo ya président Félix et qu'on peut conquérir ba député nyonso so ba changer langage. Donc ce qui y a ça la malamu bache droit de l'homme bache état de droit en place mutu nyonso ko ba ko sala mabe. Et tant déjà ba ko ba ko sala mabe c'est que ba ko koma na bénéfice ya peuple. Merci beaucoup Ndeko Enoch. Alors Ndeko Mao to comme dans ce cas émission Abisso, est-ce que vous avez un mot un mot de la fin pour clore notre émission? Pour l'angai, mon anga ce que zaka qui en tout cas biso ba congolais tolingana po to sunga Congo na biso kende liboso critique eza bien mais yeba biloko zolo bana eko apporter nini na bato eza neti mutu azoya ko yebisa yo église wana église amabe bazala baza église nganga bobo na boy mais à l'action sur l'église a bien été okende na boy critique nenga na zo boya ngwana o Félix asali boy est-ce que ya kokoka bon yebisa biso solution yo ko sala mais que Félix akoka ngo mais bazolo baté ezani to yebi vérité ozolo baté mais ozolo baka mabe ta osali boy yebisa nga oyo na ko sala pona changer ba komole tozona ngote tolingana place où tous ont qui ont ma belle ils sont tous ils ont ma belle mais autre comme ko sala eza ki fanatisme ndenge neko alobi ki fanatisme ngani na zaboye so ki Félix asali ma belle il dépêche asali ma belle na ko popola banga bakatanga awa pona loba na koloba so Félix asali ma belle to koloba so ka sali bien na lobi bien mais le ngana zoboye zaka ke congolais azana droit ya koloba mabe ya mutu mais koloba tribalisme moko boye ukotsika ote na lingiete OK batuni yo pour les zobo Félix na lingie kakate o insister o lobi makambo zoloba ote ezabo balakisho vérité o lobi te na boye kaka po aza mulubu comment te eza tribalisme lobi ke mobutu sa longa biloko na prévané abanda ko zo muluba kene ko diriger na ba Congo mutu ba Congo kene Équateur mutu Équateur OK na Lubumbashi asala ki yango vraiment a l'Italie putain ya mobutu wana era sala kango
baluba mais est-ce que yoka baluba réplica eza nango eloko batwana barwandais bakotisa mais simba pété parce que au moins ndenge za na soki kaka tribalisme ekoti bo ko se contrôler te na mboka donc to éviter yango biso ba parents to peksa bana na biso bandeko na biso Afrique de Kambana eza penza na ba eloko moka mabe liboso nango. Ok, merci beaucoup Ndeko Enoch, Ndeko Mao. Donc les gentils ça Boyoki, Olivier Bolia na Canada, Maxime Chanel Maxime, Serge Kabanja. Boyoki ndenge bandeko na biso batukoloba. Merci beaucoup na ndenge bo soutenir biso na 5 ans bo s'abonner massivement na chaîne na biso Australie Congo TV ndenge bo sala ngo toujours pour to memela ndenge awulo emoko loba ba émission kitoko toujours. En tout cas, merci beaucoup à toi, celui qu'on appelle Kankou Beloti, Serge Kabanja et Ndeko Enoch. Merci Nandenge Oye, Ndeko Mao. Merci à la famille Chulembo pour notre soutien, famille Molosa. Et merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie Congo, avec si Chulembo. Donc, tout le temps, pour ça, la Netingaï, on sera toujours branché parce que les albémissions, il y a qui toquent comme un casse. Bango kitoko makasi osala neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe nano bana pour ça on pena comme ba professionnel image qualité laisse tomber carré aux opposés ba question nous a posé tout se passe bien vraiment nous avons encouragé bino nga pétant que jeune congolais beau continuer bongo ko to lignong za mingi en Australie même taye na idéologie wana en Australie, maman ancien, en tout cas, tout on a simano. Merci beaucoup. Vous allez côté là, Australie, Congo, divina Nancy, donc, voilà, ça veut dire que toujours. Zoa.